Oh. Avant to longo auto kene na Manianga na lagaki bango tozoke ndoko sala remise reprise na Manianga na mboka mvuluzi kimbango. Yango te? Yango. Oh. Etango toke kuna mwango baya alali na finiki mbala moko tatane mwandansemi aye na mbuta mbumba ancêtre mbumba. Babiki tozana bino elongo botile mabokende. Tanga suivi message wana pe bachema ito démarrer toke aller retour ekende na Manianga basomba même 2 hectares ou 3 basali salon ba préparer yango bien ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso pomo ya kolobeza te mingi ya kolobeza te. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, très chers internautes et chaîne YouTube, Yabiso Podcast TV en tout cas. Un grand merci à vous, très chers abonnés, vous s'abonnez massivement et la chaîne Yabiso en tout cas. Un grand merci d'abord aux s'abonner, aux liker, aux partager et puis aux commentaires en tout cas. Et ça la peine que tout comme kaka n'engezala donc on remercie tout le monde au balana Yabiso vraiment la chaîne Yabiso donc de près donc de loin kaka n'engezala ka. Et voilà, très chers internautes, Yabiso Podcast TV nabi ke beaucoup comme moi, zapemba liboso te donc kaka n'engezala ka. Et voilà tout ça awa siko na commune ya Kimbanteke siko apite ko sula na papa na biso yemoka ko se présenter comme na nani et puis tokokota ba détails mususu kaka ndenge zanabi kezo le club no makasi ndenge to vandi en tout cas un grand merci à Montréal ingénieur Dobasadisa ozo déjà invité na nga ya mokula le ba mona ye to sula kaka ndenge zalaka donc bonjour papa. Matondo mingi na kutimi ya biso ba Congo liboso moto azaba loba epa ya baninga pona ko sakola obie ko teya ese ame présenter nanu. Ngai naza liboso na bino kombo na ngai Nembumba Landu miezi mia Congo. Mama nanga azana clan Kinkanga avec la couleur rouge, la puissance, la politique. Papa nanga azali na clan Kinkumba, Nkulunsaku avec la couleur jaune, la Kulumpanzu, la couleur jaune, la science, Koko Nangazali, la Lovila Kikwimba, Kulunsaku avec la couleur bleue. Les trois trinités. Nganazali Bosso Nabino Nazali, enfant saint, Moana Longo, Lipasa, flamme de feu, Nzete Oyebuke la Kake, Mopanzi ba barrière liboso ya mbutana ba ya yenge kieno yenge diaka yenge mutatu kiamase ngeta. Ok, merci beaucoup. Nengo lobi wana nzete betela kake ko expliquer biso un peu religion ni oboza nango actuellement. Matondo mingi na préparation ya deuxième indépendance tozali na religion négro-africaine babengi Nzila Congo. Religion négro-africaine babengi Nzila Congo. Oyo instructeur divin Mvuluzi Kimbangu a prophétisaki na Mbanza Nsanda ke tokotinda motei. Oya koya pona koya kolamusa bayindo poko lakisa bango nzela ya lobiko o babengi na kombo ya ne Mwandansemi Longia Congo. Ye mto yaki na culture religion o tozana ngo na mokolo alelo. Matondo. Ok, donc tout le bas awa boso dépend pepa ya ne Mwandansemi ke pe à son âme awa na église awa. Ne Mwandansemi azali tata ngana azali mwana spirituellement et charnellement. Makila ya tata na mwana ekabwana kate. Quel que soit boswana nyonso tu ye azali tata spirituellement ngana azali mwana donc tozo dépendre na tata oyo population so benga ye koko mais ngana benga ye tata spirituellement. Donc, tozali inséparable. Ok, merci beaucoup. Oui, mais quand on peut expliquer la signification ya négro-africain. Nakanisi chaque pays, chaque tribu, bazalaka na pays oyo e présentaka tribu. Chaque tribu bazana religion oya bango, tout comme biso ba africaine. Tozali na race noire,
pays oyo présentaka spirituellement la race noire ezali ba Congo avec K. Congo avec K. Oyo bandi na Angola, Congo central, Brazzaville, Gabon, oyo ezali kosangana Congo. Ce qui se pensait muketo kokosama ndenge mondele yako yobisa biso ke RDC. RDC ezali pays fondé par les Belges. Mais tata nzambe oyemo kwa chakati na mokili ezali Congo avec K Congo de Antotela. Donc biso ba Congo ndito ezali ba représentant ya race noire physiquement, religieusement na makambo nyonso po biso toza na bateau de commandement ya Afrique ba Congo. Yango mona ba prophète ba kitelaka mingi na Afrique makambo nyonso bandaka ba kitelaka mingi na Congo. Makambo nyonso bandelaka toujours na Congo. Même première indépendance e bandelaki na Abako ezali ba Congo. Et deuxième indépendance peut tout ça na maboko ezo bandela ba Congo pona ko fongola posomo yindo nyonso à vivre en paix et en sécurité na mabele ba koko ba pesa ye ba bengi Afrique. Matonda. OK. Donc tout le différence c'est ça makasi entre côté à culture, côté à religion na bino et puis na ba chrétien. Différence ezali makasi pona nini elamba ya kodefa ebongisaka mabina te. Signifie quoi? Tata Nzambe apesa moyindo na pona ye ya mwindu. Ata opakoli ambi ba savo ya dorot makambo nyonso tu suka okoyinda kaka po ozodefa pembe ya kodefa. Donc na biso na religion pe ezali bongo culture oya bango ba israélien ba chrétien eza différent na oya biso. Soko tangi Bible ya ba chrétien okotika komona moyindo jamais na kati ya Bible wana. Ba prophète bango ba Moïse, ba Isaac, ba Josué, ba Noé ezali po na bango. Mais po na biso ezali ba nenza lampandu, ba kulunsa kunevunda, ba nembe mbazulu, ba mfumu kimbangu, ba ya vita kimpa. Et aujourd'hui, tozali na période 4e génération période ya Nemwandansemi oyazali mutu pona kolamusa bayindo pona ko préparer être puissant oya ko yasima na ye. Donc religion oya biso ezali différent oya bango ndenge moko pe ezali na RDC to benga ba Swahili munoko Kiswahili ezali différent na ya ba Congo, Chiluba ezali différent na Kiswahili, Lingala ezali différent na Chiluba. Donc banani ezali kokabwana ba langue ezali ya kokabwana tout comme pe religion na chaque tribu ezali ya kokabwana. Donc oya biso ezali ya biso bayindo ya mindele ezali ba mindele biso na ba Israël toza même pas na frontière malgré tout religieux ça peuple ndenge moko mais ba ancêtre différent culture peu différent. Matonda. OK. Merci beaucoup papa. Tozo kende pena malembe. Sikoyo mwana oya yo moko soki mwana oyo boti soki a eu décision ndenga zokola décider abike non ngai na kufona sambela na culture ya religion ya Jésus Christ. Soki a eu décision pour kendo sambela na religion étrangère ezaliye. Mais bakoko baloba mbemba nikazieta vundulu kyandi mfuma. Aigle attaque wa pumbu akiko sala biyenga bisika nso kendo sala biyenga suka kozonga kaka na nzete ya baoba. Tout comme toboti bana mwana se décider na kenda ngana poto na ke lukambongo aba o batikali pe na Congo bazo lukambongo mais soki kuna epertibe kuna suka akozonga kaka epa baboti. Mwana ko kende libala soki kufi azonga kapa baboti. Donc ndenge tolobaki elamba ya kodefa ebongisaka mabina te kuna bakendeki pona okendo salaka ba biyenga mais oya biso religion ya biso etikali oya biso po soki akena christianisme akufi kuna molimo na yeko kota na simu israélite. Donc na temple oya bango te ekozonga na temple africaine. Donc spirituellement ezali différent azui décision akoko kende ko sala o esengeli ko sala mais suka kozonga kaka. Matonda. OK. Merci beaucoup balandi bazola na biso na minute oyo me ko expliquer nanu bazala ke pena moi ba keti da mike me ko expliquer nanu bango to pe biso kesa liko laksani ba kesa na français combattant ndenge IDP sa benga ba combattant c'est ça? IDP sa benga ba combattant. Kesa ezali mutu oyo azali vibrant oyo azali ke soki atelemi
azongaka nsima te babengaka ye mobundi kinwani kesa. Donc un combattant na français na kikongo babengaka ye kesa. Mutu oyo soki azwi message spirituel ntango atelemi bokoyela ye oyo nyonso bokoyela ye akotika kokitisa mutu te akoaffronte. Donc babengaka kesa mutu azali dynamique oyo azali makasi. Ok, merci. Donc makasi yango ya koboma te mais ya koteya liloba ya nzambe liloba ya fumu kimbangu, c'est ça? Makasi oyo ezali na nyonso po azola zinga nwana. Soki makasi oyo ezali ke ntango otelemi na likambo moyo ozonga nsima eza te, mais oyo ezali makesa toyaka mpona libération. Mais toyaka mpona destruction te, mais toyaka mpona libération. Mais toza mpe na passage moko ezali ke soki bato mpe bayoki te tosengi force moko ndenge noe asengaki akabola mabe na malamu bamabe nyonso bakokende. Mais kesa aza déjà na formule, aza déjà na don wana, aza déjà na étoile wana, puissance wana ezali mpona kota en contact na bagénie bancetre ke mokili ezali kobeba mpona kosokola mokili tika mabe oyo bazoyoka te batiola na mai oyo bazoyokela bazolanda tata nzambe bayingela ndenge esengeli bayingela. Ok, merci. Maintenant bankesa wana bazalaka tout proche ya mosali na bango to pe mutu nyonso pardon mutu nyonso na église ndenge yakina mutaye na ye kosambela pe ko koma pe kesa un jour. Mais mutu nyonso oyo andimeli ne mpungu ozala moluba mungala zambien centrafricain ozali kesa. Kesa qui signifie un combattant mobundeli mabele. Pona kobundela mabele vaincre ou mourir. Bafwa basala. Donc kesa asignera déjà que oya kokufa kufi oya kotikala atikali. Ok, merci beaucoup papa. Maintenant déjà au yamba pe comment mutumo pe auti pe na ba groupe de prière mo ba a osala pe lo sambo. Ebele bayaka aba abe bayaka ba masere bayaka ba pasteur bayaka pona ba délivrance bakota awa cérémonie le kaka awa bango nyoso bayaka ba pasteur bayaka ba abe bayaka alongoli teni aye poso lukalobiko bato ba masere pe bayaka awa awa nde na kinkaba awa bayaka to sala ba délivrance masere tito que non malé ma sœur ba sebe to ebike non bango mingi kuneza la ka Jésus Christ ila mama Maria. Voilà. Mais azongi vraiment yemoka ye pour osela le sam bayebi na bango moko ke religion o tozali ko sala ba on ba ancêtre o tozali ko invoquer ezali ya biso te tozali ko nourrir de ba étranger ba israélien mais pour na biso ezali nde culture négro-africaine, la race noire. Tozana ba ancêtre na biso, tozana religion na biso, tozana force na biso. Yango mundela lobaka Dieu est noir. Bayebi yango. Ba abe dernièrement na 2006 nani Monseigneur Kembo na Matadi après affrontement ya 2006 atinda ba abe ba lukanga poto kuta na to solola ye moya déplacer ko nezate ngapi pana ka to déplacer na déplacer zate to sukana ka enquête de poisson alors que tout na ba enseignement na lobaki enseignement obokozo apona ko sala ba miracle o tozana ngo niveau tozana ngo ezali bolanda mateya o ne mwanda nsemi ya komaka ba bimisa ba livre o ba musuku biso na totanga te donc bazala kanango bayebi na bango donc na kikona na radage ko balobaka wavuna vioka ba kosaka me bayebi na bango ke soki yindi tozoka kana culture na bukoko donc bayebi. Ok, merci beaucoup papa. On me peut expliquer bateau ming bateau balinga kayo bateau pe balanda kayo trop suivant. Série moko bakanga ko pe na makambo ya papa mon ati miki pe sonam c'était par rapport à quoi? Na banza kukangama onga na kangamaki 5 mois avant na prophétisa yango awa que message euti na monde spirituel sanza la ligne a téléphoné nga lobike esengeli na leka na prison oyo mfumo kimbangu alekaka na talisa bango 5 mois avant tito komaki proche 2 semaines avant aye kozonke bonga matango ekoki oko o se sacrifier na maboko ya l'état pona okende kosala resclage. Et 3 jours avant, Aye a signalé, et le jour J, le 8, oui,
mardi le 8 mois 2017 sanza asalaki ba événement o ba musu ba benga éclipse ezaki éclipse c'était ayako lobande epananga alobi ke tango ekoki o se sacrifier o kende na prison tozalaka na bango to fandelaka awa na lobi na bonke sanza ndenge zo sada boy aye epananga donc tinde biso to kotaka na bandako to bimisa ba bassin mai to mona bitumba ya sanza na soki moi na sanza ezaka message e yaki epananga na yebisi bango ke non tango asilisi ba événement na ye na yebisi bango ke sanza alobi na ngai boye ke lobi fona kangama mais na yebi ndenge na okangemela te lobi to ko kutana obi to ko kutana susu te justement pona ko signer ke na ndimi ko kangama na tikila bango biloko soki bobomi biloko na kitoko na keyi recyclage pe na kozonga nazokende kozwa makambo moko boy oyo monde spirituel atindi pona Afrique tina kangamaka na komi pe kuna na yela bango pe message ke Rwanda azo Dr. Kutana ba prisonnier Rwanda baza ba prisonnier te mais bazali ba combattant ba guerrier baza kuna baza payé na Rwanda baza payé na RDC mais objectif na bango ezali ke balingi bazwa RDC batiango na poche na bango pour ba diriger biso na yela bango message wana na lobi ke yango nde batindeli na yako yoka na yoki pe makambo wana na talisi pe bango na lobi ke mbo tokoyeba na minu na masango nini eleki makasi soki mabele oyo ya bino bokokoka na kanisa ozomona ndenge bazoko perchi ba changer ba formule oyo te ba changer oyo te ba généraux musu baza ba Rwandais ebele baza ba Rwandais bakota déjà ba place moko ya makasi na RDC mais pona ko clasher loko po bazwa biso mabele bazokende gauche droite mais fumo kimbango alobaki mayele ya mokili ekosuka donc nakangamaki na makambo ya mabele ndenge tata oyo ngai ne mwanda nsemi apronaka toujours makambo ya mabele que chaque peuple ako vivre na mabele bakoko na ye en paix et en sécurité et yako coïncider nde photo zala na groupe moko nde nakangamaki pona kende na prison na makambo ya tata na mwana matondo salaki combien d'années mbula bono salaki na prison bon na salaki 1 année et 3 mois na samba ki pendant 9 mois malgré tout na ko samba ba téléphone invisible zako kwela ba président juge président yemoko atalisa ki yango ba téléphone nini visible invisible donc message visible invisible bazo téléphoner azo yamba mais mususu afandi boyi ba pesa message ke mutu wana oyo azawana fo azonga azana musalo makasi ya kusala ti ya libera biso gasala 1 année 3 mois de na bimi mais avant tout to kangama 2 mois avant ne mwanda nsemi azalaki en exil tata nanga mais akoma déplia que 40e quatulen sur la terre Landou Miezi doit être arrêté et condamné 5 ans de prison par le gouvernement en place pour la préparation. On les a déjà avant. Avant Bakanganga. Wow. Gana Zwaka message 5 ans avant. Il y a 5 mois avant. Il y a Bimisa prophétie 2 mois avant. Et ma camuno sans avoir tant de que la jusqu'à ce que na koma ki pe na bimaki et nazo continuer mission tina mukola lelo. OK, merci beaucoup. Mais quand peut couper cette explication ndenge le tourment romona ndenge tomona ka zaki na ba tumamo zaki na Congo central kuna zalaki no pona nini tupe papa oyo auti kotika biso azaka bongo mokano ya kolongola ndestoro ba luba ba swahili o bazaka na Congo central ezaki par rapport ya quoi tandis que tout biso na biso bana mboka moko matondo mingi papa journaliste pour la deuxième indépendance na kanisi pour na ko sauver peuple noir tata nzambe na mokano oyaye apesa chaque peuple chaque tribu azana mabele na ye azana ancêtre na ye azana langue na ye azana culture na ye pona ko former États-Unis d'Afrique esengaka fo mutu na mutu azonga na mabele ya bakoko na yake ndeko invoquer bakoko ne poza force pour force mikula letu zo sana ba force étrangère tutiki bamboka na biso tutiki ba ancêtre na biso tout comme religion tuzoko senga na Abraham tuzoko senga na Moïse tuzoko senga bakoko na biso te zonga na mabele bakoko na yo na tango zongi bakoko na bazotala ke oui na langue na culture na ozo senga ezali ya yo moko bako charger yo tango yo ko ba arme to sala ezalika ma arme makasi za maloba poto ko loba ke libanga koma bombe
ezali maloba nde ko rendre libanga wana puissant pour échanger forme. Mais nduki bazosala bango yango te oya biso eza différent. Si ndike koma bombe ndenge ni ndike koma grenade koma ndika mila musaka balambila ndunda tolie siko ba titano banga pe olia ndika wana. Mais nakanisi soki mundila azosala ba satande ezaka libanga akoti na usine a transformer ngo et comme siko mundu ki be satande mais oya biso ezali maloba ya biso ezaka naturel et non préfabriqué. Oto kotsa ba usine na biso ezali kaka maloba soko za inspiré osaya kokola na molimo maloba wana nde kokoma na puissance. Nakanisi Moïse tangwa separaki selon eux ki akabola ki mai wana akabola ki poma bakati sana soki na mer rouge ezali kaka maloba. Noé tangwa abengisaka mbula azaki na arme te maloba kaka mbula ebeti batu batioli. Et na 4e génération pe likambo ngo ezoya faut que sa faculté que sa faculté spirituelle pour nani maloba comme puissant oyeba ko diriger nature. Pour ce que zo diriger nature ndenge moko pika ka soko lobi keno bakoko na biso ataka auto pesi kazu po e kazu mona maloba nde kazu yake ko sala musala naye tamu to sala ba cérémonie awa to benga ba ancêtre bazali ki to yebi bangote mais to zika kombo to bengi ya ko sauver mutu na yo to sisi cérémonie et puis 3 jours soko limai mutu pa lobi kena lota ki koko bien pas ezaki na gaisili ezaka maloba. OK Na créature. OK merci beaucoup. Pourquoi awa ndako ya tata faut kokota faut ko lona li papa peut batebele ba comprendre pe signification wana te comment j'ai apporté la souci na uti na ndako tango na awa na longoli li papa to pe chaussée na ngai za rapport ya quoi. OK matondo mingi papa journaliste pour na deuxième indépendance ceux qui te longola kama papa pour tous la en contact na mère terre bitumba nyonso lekaka na mokili to wela kama mabele pour kozala en contact na mère terre faut que longola mapapa kozala en contact na ye mutu nyonso akota en contact na ba génie ya mai faut akota dinde na mai mutu akota en contact na ba génie ya moto face na pemini ya moto bien na moi mais pour kozala en contact na mère terre mama oya lesaka biso mama oya liaka biso oya lesaka biso ezali mama mabele bitumba nyonso ti richesse nyonso ezaka na planète terre ye mutu abombi yango alors pour nakota en contact na ye tozolela ye to richesse oza nango tozo bénéficier nango te tala ba vie na biso ndenge ezali tozala toujours en contact na mère terre donc tozala isolé te tocha isolation na nani papa te pona ko isoler courant ya mère terre ezo biso te yango nde tozolongola ma papa pour tozala toujours en contact na ye. OK merci beaucoup. Mingi tozoka toki touti koyoka mingi vraiment banzembo ya ba Congo donc to ba awa l'église awa to ba Congo baza trop. Bon, la plupart ezali ba Congo po ba Congo bazali ba leader ya posomoyinde. Makamno se kitera na ba Congo, bongo ndo échangeaka siko forme et kota na ba tribi mususu. Yango nde ne mwandanse metango ayaki asengaki na Mobutu asala 4 bureaux. Azui baluba bashwaili ba Congo bangala pona kokoma livre sacré. Mais aboyaki yi azokoma na Kikongo muluba wa yebi Kikongo a transmettre na Chiluba bazokoma ensemble mais loko la boyaki et pesaki siko retard pona ko évoluer siko yo ba ndeko na biso baza libanda ya ba Congo donc pona ko zwa siko yo religion négro africaine bien et yango esenga siko yo fo mututi azoya ayeba plus Kikongo net abaluba baza abaluba Kikongo pour ayebi ke tango nazoloba Kikongo yebo kazo transmettre azoyeba ke nazo senga eloko boye akoyeba de quoi il s'agit. Donc lele wansompa ka utomi nanga makinoko soki oke na mboka batu yilanda oyo ke kokuta kuna komema oyo oza nangote na daja ba Congo na banza wana ndezali pona ba Congo po ba Congo nde baza ba leader ya posomoyino na ko zongela wana message nyonso kitaka pona ko fongola ya libération ya posomoyindo ezana ba Congo avec ka yango tolongwaki awa tokendeki na mboka mvuluzi kimbangu poto kende kotonga temple esika réunion ekozala na 2024 ya tous les ancêtres divinisés ya posomoyindo po bazwa conclusion pona ko libérer Afrique tozala sous commandé na ba mindele te to soto diriger biso moko
donc tout le christianisme olongo awa na mboka na biso Congo to pe na Afrique noire. Quelle que soit leur force ekolongwa. Religion moka geotikala religion négro-africaine oba bengi nzila Congo. To kendeki kuna banderole zate BDMK oyo lingomba nkwatulendo être puissant ya kotelemisa. Et l'axe ni BDMK. BDMK ezali B di Bundu Lisanga association D ezali liaison pour na compléter ezalaka na 3M. Premier M MPV Molimo, deuxième M Mayala politique, troisième M Mazayu la technologie, science. Donc lingombo on est na 3 trinités. Et vous en a 3 trinités et vous avez na politique, na religion, na science, il faut se tenir main dans la main pour accompagner Moussala ou Singli Kosala. Pour technique et Kosalama en contact na religion. Mutamoli malobi ke libanga oyo likasa oyo Kosala boy na boy. Tambo osu yango mutazo diriger azali mutamolimo. Mutazo sala nde azali pe na molimo mais azo sala technologie. Et politique et Kosala ndenge ka témoin de Jéhovah lobaka ke bukonzi likolo ekokita. Ezali bato bakokita na likolo te mais message oyo ezokita nde biso to kobongwama to bongwama ki nde to diriger sikoyo mokili oyo planète Terre na force divine ya Tata Nzambe. OK, merci beaucoup Nengobi Kalamingi on a 2024 ko za bongo na mboka ya Mvuluzi Kimbangu. Na nkamba te na Manianga, nkamba ezali mboka kuna bakende ko sala bilanga, so bakende kengila bangombe. Bapesa mwa mabele. Mais chaque peuple azana originaire na ye, Fumbu Kimbangu abuta na Manianga. Na village Sundi Kimbonga, na ki secteur Kimumba. Manianga lozi. Voilà, merci beaucoup. Mais moi te que non, et qu'on a pas participer ba kambia mboka na biso mingi en Afrique centrale toloba, bango bakenda bazala mingi pena côté église catholique. Mais qu'on a la pasi ko zongisa bango le susu epa na baboka ba indo. Ko créer pena ba tete ke bakufa, ba tika pe ba vie na bango. Nakanisi tembe pa Tata Nzambe ezalaka te. Tata Nzambe soki alobi oya ye alobi mutu akoshange ngo azate bunda na mutu obozomona ne boyi moyo bunda na mupepe ezate moyo bunda na mai ezate moyo bunda na soleil ezate moyo bunda na mabele ezate les 4 anges wana babunda kana bango te bango te ba frappaka biso tozaka na baloba ba église mundela yebi yango ke religion oya yako biso par force ayebi ke ezali religion falsifiée pona ko dominer biso ayebi ke un jour Mukongo soki atelemi tangwa koloba oya biso nyonso sanini ekwe. Donc tous les religions musulmanes, christianisme, bouddhisme, chrétienne ekolongwa na mabele ya ba yindo. Nakanisi wana ezali kutuma ya kobetela ngo ya kolobela kutu na doute ezate na kolobela ngo likukuma ezate. Moïse tangwa senga kikeno changement de l'axe na kanisi mutu atiaki tembe te ba o bani yaki bakende yebisa no weke ozali bokilo na ngambe ezaki trop tard. Donc tango tozotonga nzaza oyo ezali lokola religion négro-africaine, donc nzila Congo ya solo ezali lokola nzaza na tango wana oyo bato fo bakimela soki oyebi yango te obie ofabrike oyo yo ya kofabrike mpona kobundisa mawa ekozala te. Ndenge ba religieux ekokweya, politique ekokweya, makambo nyonso ekokweya, donc changement de l'axe. Tout va changer et tout doit changer. La prophétie de Messie Mobutu. OK. Merci beaucoup Tomo, je te fais la fête de notre émission parce que tu écoutes papa en plein service de bozomo na bakabatu baza pena awa ebele na sima na biso et kaka ndenge zalaka et après koyoka liwa ya papa ne mwana ntemi pe ya sonam et salaki yo ndenge nini donc je qui message wana matondo mingi papa journaliste pona koyoka liwa ya tata na ngai ne mwana nsemi nga na yebaki yango en avance. Oh avant to longo awa to kene na Manianga na lakaki bango to zokende ko sala remise reprise na Manianga na mboka Mvuluzi Kimbangu yango te yango. Oh etango toke kuna mwangomba ya muke mutu kezo boya komata to telemi na butu wana ezalaki ba 20h nzokande ezalaki message nde balingaki bapesa ngai mutu ke boyi komata nga na kiti na koti likolo ngomba
na fandi na mabele na sengi mutu ke machi échauffé tango to komi wana fali ba luka mai bacha tango ke ko luka mai bacha mutu ke telemi wana na yoki malili makasi na pusa ni place yanga moko na zui écharpe oyo na lali na finiki mbala moko tatane mwanda nsemi aye na mbuta mbumba ancêtre mbumba babiki tozana bino elongo botile mabokeni tanga suivi message wana pe bachema ito démarrer toke aller retour tozaki suna problémité tango to koma kikuna message le 13 le 14 message kiti pa na ye monimambu alobiki atanga na zate mais oyo nga na bongisi nyonso ekokokisa ndenge na bongisa kiyango donc toyebaki ke akozala na biso te mais soki olobi yango les gens mal intentionnés bakokanisa ke non biso toza complicité na eloko moko boye poso moyindo azalaka toujours makanane raisonnement à travers mais baza kozwilaka yango etikalaki ndenge tomeyebelaki yango avant po meme ntango nazalaki na matadi oyo bakareme baprogramme ntango mosu ngai naza kozwaka yango avant napesi programme ye ntango aza kokoma dépliant eye kokoka na oyo ngai nalobaki donc toyebaki yango bien avant ke tata kozala na biso te mais ezali makambo oyo aloba yango kaka akokisi matondo mingi. Ok, merci ndeto koma mona lelo ba ndako nzambe ebele soki papa to pena ba entreprise moko boye papa zaki na entreprise na ye soki akei kotaka bana mambutu donc bo s'organiser déjà ndenge zaka après kokunda papa et moko kotikala comme leader na l'adage Congo balobaka nkodia nkwata kama ntusungoko na français na yebite kodia kwata nini escargot ba matisaka yete mais amataka na makasi na ye donc oya kotikala comme leader akopona mana mutu te mais misala na ye yango ndeko sala ke azala abanda ko mata comme leader na musala oyo to lapela ndai na monde spirituel na kanisi ndenge to lobi batu bakosala intervention bazangi te bazala na kati ya BDK na bundia mayala bazali kosala mais biso zali à côté ya BDK bundia mayala biso batindaki biso mission mosusu to melobelaka mpo tosolaka mpe avant na ye moko tata tango mpe tokutanaki na 2014 tosala déjà remise et reprise bakonzi bazalaka bayebi oyo nyonso tosololaka mais nyonso wana ezali na nga nasala oyo yangai mosala po molimo ezali moko mais badon ezali différent donc toza ebele bamosusu baza wana mpona kocréer bamosusu baza wana mpona koprophétiser bamosusu baza wana mpona koenseigner bamosusu baza wana mpona kinganga nzambe bamosusu baza wana mpona koencadrement donc bakosorganize ndenge bakosorganize mais biso batindaki biso kaka tokende kotelimi tobimisa lingomba oyo nkwatulendo kaya kotelimisa BDMK oyo ekosangisama ngomba nyonso ya bayindo negro africaine. Ok. Matondo. Ok, merci beaucoup. To beke pe kozonga sima mwa muke parce que belé ba kota rapena doute bandi bango te tilelo invention esala maka bongo na prison centrale ya Makala esiko wapi papa na bisone mwana nti mazalaka ba to bakimaka ba kene zaka ba gère gouvernement ba misuba ba kono ba kesa ne mutu ko buka ba mir mais ba mona ba trusté parce que yo mo tant que moi na eza ba gère gouvernement to papa pena bima na ndenge ya na ndenge ya bakikulu quoi. Matondo mingi papa journaliste solo ekotika la solo mais tant nazalaki na prison tozalaki na groupe ya baluba baka mwana nsambu bango bazako samba na likambo bazako samba kaka na likambo wana oya évangile ya prison po bango nde basalaki ba musala wana pona ko panza prison ba préparaki o bango ba préparaki ndenge biso landelaki yango eza sur spiritualité tete mais nakende okuta oyo ezali kosalama kuna biso tozali kosambaka mercredi bango bazali kosambaka biso tozali kosamba vendredi bango bazali kosamba chaque mercredi makambo ya évangile wana ezali bakambo wana nsambu groupe wana nde bazali kosamba na point wana mais mutu na mutu azwilaki yango na ndenge na ye ndenge nalobi ke sanza ntango ya koloba likambo epa nanga bato na bato bazwilaki likambo wana na ndenge na bango mais oyo pe ya évangile ya prison biso ndenge toyebelaki yango nde tozalaki na bango baka mwana nsampu bakendeki mpo bayakende kosala invention na bango mais ezalaki mot de passe mpo na tata abima na place wana
pour les biso na biso mayindo zaki préparation ya monde spirituel matondo. Ok, merci beaucoup. Le Toyo Kapeli Susu, papa Nabiso, ne mon antemi, et Paris à Zongi, et Kozo Susu, maman. Vrai ou faux? Bon, Nauti Congo Central, Namboka Mvulusi Kimbangu, Naya Kaka lobby. Narasto Benganaki, Tina za, Logo Zunga naza fatigué, Neti Nazara un peu vibrant, mais nous autres amours qui le pona ko. Secousse Anzela. Nana landele makamba awati depuis na yaki nani kutu na komi na place ya ba bazo teka ba parosoli na koti kaka mbala moko na koti na ba cérémonie ba prière kaka mbala moko na zui penza message ya solote. OK, merci beaucoup. Mais ba yebisa déjà na Facebook non. Na Facebook tutanga kiki non. Soki likamoko so linga ko ya susu soki ekwei soki ndenge nini. Maintenant na vérifier te. Ok, merci beaucoup. Les informations restent à vérifier. Moi, je suis outil cool. Donc, on a tout landela yango et puis tout zonga. Je crois que notre programme website salamité. Bonjour, déjà quelque part. Bon, programme ezali na ba cadre ya BDK ya BD mina famille de bakosala. Ndenga loba na ngai kigana zalaka toujours à côté à l'écart. Ngana zotala kasi ko peut-être ko pesa bango mwa idée na ko pesa bango idée. Mais ozala kingai na sa plonger kuna nazana pouvoir wana te. Mais ngana zotala ka makambo itali molimo spiritualité. Soki akitisi likambo sala boye ngana sali. Fomo ke ba akitisi sala boye ngana sali. Tout comme il y a commis ancêtre ceux qui ont bandit ko diriger sala boye ngai na koto sande oyo monde spirituel bakoloba katinanga matondo mingi. OK, merci beaucoup. Zala ki pe moko ya ba député ya assemblée nationale na mboka na biso Congo lelo soki gouvernement congolais actuel ba zubongo décision to pe mokano ya kosela papa na biso ne monante mausolée na peut-être na nécropole 1 to nécropole de bakunda nzoto na ezala wana bo mona ngoma lamu to mabe. Po nangai nayebaki ke ezali corps nzoto wana ezali nzoto ya molimo esengeli nde ekende kokundama na mabele ya manianga na luozi pona ndenge bakendeke na meki basali esika oyo ezali ke nzoto wana obie mausolée wana na temps prévu ou bien na date oyo ya kufi bato bakende kosala ba prière wana na métropole wana soki métropole soki ni nécropole nzoto neza biloko ya ba niveau wana te margito zalaki député mais ezali nzoto oyo ya kolata za spirituel esengeli azonga na mabele ya bakoko na ye tout comme monsieur Tshisekedi Chilombo wa Mulumba akufela na poto mesuka bazabi ebembe na ye bayana ngo tina na RDC bayako kunda na Kinshasa et prochainement bakozwa ngo bakendo kunda ngo suna Kasai na mabele bakoko na ye. Donc tout comme il y a na position bakende kotika ngo directement kuna na mabele bakoko na ye na manianga iko pesa bien na banza na wana ma corps wana eza corps moko fo ezala bien surveillé, bien protégé et bien encadré na mboka ya na mabele ya bakoko na ye na manianga. Même si ba komi na village natal na yete metango anyati déjà manianga eza déjà mabele na ye. Tango katika ngambu e komi déjà mabele na ye po ya go ba bengi manianga en général. Po na ngai corps ekende na manianga basomba même 2 hectares ou 3 basali salon ba préparer ngo bien et comme neti site sainte ya bayindo. Programme ngana zo sala na motema ngana zo sengila nde yango wana. Lokola zalaki député, gouvernement sala nécessaire a sengi bi asombi 3 hectares batongi batie mausolée kuna modification biloko ni mususu tikali ezali ya biso ba Congo pona ko préparer esika wana pona ko sala ka tangu nyonso ba prière ya chaque le 18 pona ko honorer ye pona ko senga force na ye et continuer ko travailler. Donc plus précisément na manianga luozi batia corps na ye na nécropole te. Nécropole te. La fois kendega kuna na manianga na bela bakoko na ye. Pokuna ndako ndo sangana na ba esprit ya Fumu Kimbangu ainsi de suite. Fumu Kimbangu kutupe kuna balinga ba memaye bakoka yete. Ti kuna ezali epa na ye moko. Azape na nkamba te mais azana ngambo manianga. Mais fermez vite cette parenthèse.
Oh là. Mais va te na kamba mona kende ya kimbanga mona kamba. Bon, photocopie na original ezalaka ndenge moko te. Ok. Merci beaucoup tokomina suka émission na biso donc papa zana msala ebila kusala donc tu joues kaka pele vende tukoloba abu auti bongo na Congo central ko bongo sapena mamibele mais programme ya obsèque ya papa na biso ne mwana ntemi pe asona mais tokuzonga lisusu pour que tout sur la peine mona na ye pour mieux placer à cause de vraies informations awa botika bongo ko ba TikTok botika ko sa ba biloko na bino ba Facebook ba page non pas ya biso podcast TV to kiti pour nous avoir information vrai boki ndenge papa auti ko expliquer na mokola lelo merci beaucoup papa message ya suka na mokola lelo ko pesa na bandimi ezanini matondo mingi papa journaliste na oyo nyonso ezali koleka na pesi message pour na bakongo na bayindo nyonso likambo nyonso ezali na tango na yango na l'air de verso batinda kaka mutu moko o babengi longia congolais mwanda nsemi po ya kolamusa bayindo pe ko préparer nzela ya être puissant asali musala pe esilaki na 2016 30 ans et maintenant esik afanda ki pona kozelela sikoyo musala oyo asalaki ebota mbuma musala wana ezali kokufa te mbuma ezali kobota mabisika nyonso ezali force ya mpatuleni ezo tourner par-ci par-là ezali kaka toujours na kokita tozala na elika ke na l'air de verso munguna akoko diriger biso te être puissant à côté les mpona ko diriger poso moyindo peut vivre en paix et en sécurité toyika mpiko tozala na kondima na kanisi soki totieke no tozala na souci ya tata lokola akei koko na bino ne mwanda nsemi ke makambo nyonso ebebi te biso tolandaki yango bien ke ayaki na mission ya ko préparer nzela ya nkwatulendo pe kolamusa bayindo en général na banza nyonso ndenge asalelaki yango nyonso ezokokisama kosalama tozela sikoyo molimo ya être puissant po ya kofanda sikoyo deuxième indépendance indépendance spirituelle indépendance politique et indépendance scientifique nyonso misato ekofanda na trois trinité zola ngango yelendo omniprésent omniscient na omnipotent bakosimba na main dans la main et nous allons former les États-Unis d'Afrique mondele ya kosenga pardon et pas na biso nyonso la salaki mais tozala nde bomoko totika koyima totika makanisi ya bozoba totika kowelana totika oniso ndeko tika tika mutu na mutu atelema asala ndenge mission na ye ezaleli totika kobundisa mapamba makambo ezali koza ya ezali ya makasi na banza na message na ngai 2023 réunion euti kuna ya ba génie les 7 génies bafana na trône ya tata Nzambe na publier ngo pilo sala ba émission 2024 ekozala réunion ya ba ancêtre divinisé mutu ko président ngo ezali mfumu kimbangu na mabele ba koko na ye kuna tokenda ko bongisa déjà terrain pour na ko sala réunion wana et 2025 2026 tokozwa ba résultat onyo ba ancêtre na ba génie ba bongisa ki pona ekomela biso na maboko ce qui toko vivre en paix, toko vivre en paix. Ce qui peut toko panzana to panzana nyonso ko salama mutako simba mutute ezali mokano ya tata Nzambe. Na banza nyonso na pesi kati na bino tozala bomoko. Mutu o nyonso mutu alona ki yango nde ya ko récolter. Tango pe ezali ya kolona soki omoni ke oyo lona ki ezali mabe, tant ezali ya ko changer oyo sengeli kolona. Na tango wana bena lona ki na ngai madesu ngana ki kolona masangu. Tant ezali ya ko changer pe masangu oke kolona madesu pona ko rattraper baninga. Si on a besoin de wana na tango yo salaki religion étrangère tango ezali ya ko changer ya religion ozonga na religion ya yomoko ya bakoko na yo. Na banza tika mutu na mutu ayeba kotambusa vi na ye ya lobby. Matondo mingi. Ok, merci beaucoup. En tout cas, papa, tu peux se pénal matondo mingi na nengo ko quitter au kata mosala o te kuta yo en plein boulot et puis ko yo zo pétan ko so la na biso en tout cas matondo mingi kaka ndenge ezalaka balando ba utikola na biso en tout cas ndenge to tolo banabino et tokozonga pona programme ya obsèque ya papa na biso ne mona ntemi kepe ya soname et puis pona mama lisusu tokozonga tokota kota lisusu kaka ndenge za pour to pesa bino ba frère formation en tout cas na remercier vraiment Montréal ingénieur de Bassadis les côtés de réalisation et puis donc les trios et donc ma boss vraiment en tout cas mbotelna ngo quand à votre humble serviteur Cétric Ndomele Watakin 4 les lions de la presse congolaise vous s'abonner massivement vous liker vous partager en tout cas vous allez peine kitoko makasi. Merci beaucoup, on se retrouve à la prochaine. Bye.
Malikolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekuli forever grateful I'm counting my blessing my way do I begin cause leki mingi likolo na seko lekaba ute bande bisitu benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo odu I give in exchange koma ko yemisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya seko elekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuntu pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebande dipesuka nyoso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso po na ntina nanga ya motuya yo opesa nga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temo emisala emonani minga kolobeza te touti mosika essentiel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temo emisala emonani minga kolobeza te touti mosika essentiel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te